Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mukola lelo. Mama Bijou nalingi kaka nalekisela bino ba photo ya notre pasteur Baruti oya kufaki avant mama na biso na kombo ya Mama Blanche. Donc nalingi kaka ko présenter ba mes condoléances na ba ndimi nyonso ba lobby corps du Christ. En tout cas ba mes condoléances na bino. Et puis mes condoléances lisusu na famille à notre pasteur na kombo ya pasteur Baruti, que son âme repose en paix. Liwe eza nzela ya mutu nyonso. Donc ezosala pasi kobungisa ba cher bien-aimé oya biso bandimi baza na pasi kobungisa pasteur na bango ezosala vraiment malamu te. Mais balobi liwe eza ya liwe ezali mokano ya Nzambe. Moya kokima yango ezate ezaka kosenga ki mawanzambe ezala likolo na biso. Donc to umela toza na se ya moi oyo to koma na basanta nde ekozala malamu mingi. Na matanga ya mama na biso Mama Blanche to monaki président na biso na kombo ya Félix Tshisekedi. Azalaki accompagné na Mama Denise na matanga pe ya notre pasteur bomoni sikoyo nazotela bino bomoni ba photo ba image. Bomoni notre président azawana na Mama Denise balobi to lela na ba oyo bazolela to sepela pe na ba oyo baza ko sepela. Mes condoléances na famille mobimba de ma part. Mama Bijou alobi notre pasteur que son âme repose en paix. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge Mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko. Donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela Mama Bijou alobi kobanga te. Mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger. Botali bakiti na biso ndenge ezali propre. Botali cuisine na biso ndenge eza kitoko. Ndako na biso eza kitoko. Sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge Mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba
dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Iribu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro wana